Ndebo pesa okombo pasteur na ba pasteur na ba pesa na kombo te. Na ko kulata yango te. Ko kulata yango te. Yamoni ngai soko mikinga kutana nzambe na ko ataki uzumuna ko ninga za jambe le luka profite. Kana usufisho election nzoto yango ndi matemo baba sena nzambe boyi fomate parce que nous sommes à Zamondoté. Moi, tu n'as pas de sur la pêche. Je suis pas allé dans ça. Ça doit être dans ça. On a quitté la tête. Je vais passer à la soirée quand on va se souvenir. Tu sais qu'à la tombe, on se rappelle. Et ça va. Biki non, ndeboke neko na victime makamu ya mbasu to yebeza la papa koba. Abokela ki lisala mbasu kota sex, asala ki bosko. J'appelle le moment de mettre car pas tous années permis na ya kalangai ya kalangai président biso abengate mais président masu abengate elombi ya na abengate titulé d'abengate et biso baza informé mais ya te biso baza informé pour kaza mama baza ya nzambe de peut-être ne pas soutenir bato nzamba tinde ya soutenir artiste nyonso ya likambo na pasité mon livre a soutenu biso artiste comédien te mon livre a soutenu bato ebele ya moni nzambe alingaka ye mingi nazomona déjà nde nasouffri nazozanga bantiboti soki esenga lokolo babiki makila ezoleka soute misisa nange finali makila ezoleka te lokolo eza ya kovimba donc soki abe kolongolanga awa c'est bon nzambe atouche azomolanga bandeko mpo bazomonanga oyo bosuma nazonga na tema mpo nake kosuba na tema nake kosala toile toleke nasuba nasubi na bilamba 2 ou 3 fois moto aza te nana opesanga vase moto apesanga mpo aza te nasubi na bilamba 3 fois nazolobela président Massoud de Brende papa er yango ekomaka ke nalingi presse eya te nalingi presse ya internet eya te mais tant que papa metteur ça na passe nayebi te soki bata tv da basi baye soki nzambe opambola soki nakozala vie soki ozala vie te mpo nezobanga nzambe oyo moto otala folo soki obida soki ozobanga liwa sur la mama site ce total mama site c'est 001 donc tous en number 1 mokonza bas il y a 001 c'est JB Kumaluta le pétrole de Dallas blague télé loi sur le biso makambeya Victoria télévision Victoria TV et yana ba mon pepa siga yana ba mamna ona ndenge nango donc total la Victoria TV na ndenga indusa na ndenga makambo potozo ba news alelo. Donc les pétroliers de Dallas, Otoyoka Yoka, Baloba Loba, JB Kumaluta le pétrolier, à Elbiso, Victoria TV. Donc à Luta continue, Victoria Certa, Amen. Tous ensemble quoi. Total Victoria TV, où il y a les boss, les patrons, JB Kumaluta. Il y a bien aussi d'habiller la confirmer, Nana Roboya. Donc ils sont tous abonnés massivement. Dans l'idéologie européenne, Botondana. Bolanda ba faire ya mboka ya par-ci par-là donc number 1 na bango c'est JB Kumaluta le pétrole de Dallas tous ensemble c'est d'abelele na ndenga indusa Victoria Certa amen. Votre fidélité nous rassure, très chers téléspectateurs. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Nous, c'est Congo Victoria, à travers votre émission Micro Libre, avec moi, Jemima Ibel et les gros bébés de la presse congolaise. Eh bien, je suis encore là, triste, parce que je suis venue voir notre artiste Météo Niamasolo, les petits frères à notre papa sans souci, hein, le feu Atika Bisso. Donc, de côté Nesika, il y a pas
kasi toyebi ce que le comme en vogue molimo ya bambasu molimo ya poison molimo makambe belé mais néanmoins toyekutana tutuna exalamaki ndenini elekalaki ndekeni puis nyonso to obozolinga boyeba sur ye tokosolango parce que dans ce cas passe vraiment. Alors je dis merci beaucoup na cameraman nanga loza ma caméra, merci beaucoup na Darcel is na montage na bato boko soutenir ngai à travers cette émission on olinga pe soutien bo pesa ranga bo pesa ngo papa météo papa na biso météo nyama solo. Je vois mon boss JB Kumaluta le vrai pétrolier de Dallas et encore une fois la monumento oyemoko météo sur la bien bien Willy ma vite le coffre fort depuis Dallas na bikita ngota la vidéo et ko vraiment pas se soutenir mutunayo vraiment mutunayo météo nyama solo tomoni ado senga maître Sengi depuis la Suisse toza vraiment wana na papa na biso météo. Bonjour artiste. Bonjour maman. Bonjour. Pour ne pas dire bonne santé na tuni kaka bonne siko ndenge ni évolution to ezali kaka. Ouais nzamba zo ça l'évolution zo kende bien. Ezo kende. Mende a passer ça na makasi. Parce que l'examen va se faire dans la salle de monter. Faire un côté échographie, un côté monter, un côté scanner. Donc c'est un bloc de mais quand la maman est dans le thé au côté c'est la passe na zola la tête. Et les lots pongé il y a pas 4 heures, il y a pas 4 heures. Donc quand on a vu que ça na il va vite à coffre fort. C'est pour cela. Na JP donc Kumalon tu vois bande on Dallas on Dallas. Voilà donc mon général Jeff Makaya Bobino tuza kana Dallas opena mutuna bino na ekota la vraiment na tonga pasi mais batu bakubazo ko mituna météo o ezalo ko la deuxième fois yali boso to kaka météo mbasu ope susu mbasu et comme la ki na toni ezaki na moment nini est-ce que ezaki na rôle moko za ko jouer et qui na événement ni opena ko remarquer pas soin na maman ko bandio ba Congo to binga Congo central na un événement pour on ça événement pour le spectacle na ça ba carnaval tout ça on kusamo isalenga nde na kwanza kina lokolo na satanda na onte kuti comme yanga bonne comme yanga bonne donc mukusango et donc c'est ça qui va makasi si na yebi kuti on a joué en Kinshasa nde na ok na salle ba crise ba menga na hôpital na hôpital voilà vous comprenez vraiment que non na comme hôpital de baton senga l'examen senga le kono peso eza rouge bakamwe comme antibiotique de na na ndako cryptis le monde pour salenga bonef depuis ba Congo. Donc banda o bandi oti lelo et ko sala ba combien de jours de la semaine donc déjà 4 semaines donc les 4 semaines ça linga après église de na yo comme na cette église crise no église après église ba memenga mbamba onde ba inanga awa do moto mo na zana ona nzoto wa osakana te ouais ndenge ni baso sala ke chauffara vraiment nzoto to mona ndi batumsu ba yo kabalela rango mais bokene kuna spectacle ngendenga na yo ki bokena kina papa Kobana papa Makaya kabeli misato dakena ba ona ba fille ya groupe na ngai to si ça ne soupe bien to zonga ne soupe bien donc spectacle est kai bien benga bisuna bata DJ Mombamba batalufu makambo wana il est bien sauf que ebe écoute que ça nga boyo ça kana Kinshasa. Autant vous allez que kuna bat ba mituna est-ce que remarquez que loko moko te parce que makamba bon petango ya ka ba signe pe moko ya ka ya mo mikem kimo ba signe moko remarquer po surtout bi que non ndebo ke ne ko na victime makambo ya mbasu to yebeza la ka papa Koba abokela ki lisala mbasu côté sexe asala ki bos côté yo ke ne kuna o remarquez te loko moko te bopo o ya ko ba ka loko za de signe moko bi na remarquaki lokolo kilo moko mais na obetranga okara bona eba itege go sanga lokolo au football ngola Koba na makambo oyo vraiment parce que eza yete eza na ndenge nzoto enengani ya eza yete Koba za spécialiste ba mbasu te eza la tukenda spectacle siko to
to bando tala na te yo mo bat bazo komi ko banga otala moto soka zo bela avec soki to ke kuna soka zo problème soka kufi et comme abiso yango zo mona eza maladie ya équipe nzamba osonga boy soki kaka na sasi be examen o tikali yo na koti ba échographie ba komi na mageza cher makasi soki nzamba sungi mbongo na zwi mbongo et si la nango eleka na ozonga musana nga voilà eza esengo komona que yo mona nous na foi parce que zo tatola ngo bongo mais tango lobi ke no bato nso bazo banga dès que c'est que to lo babando komi aboy bandeko na yo ba collègue na yo bazo ya te puis mingi ndenge to bakina succès les trios et puis na pe bandeko ya de la paix tant que moi si me bodaki bino na misa to metisa météo tito sai da kat na bangwana ba masa no bazo ya utalote na ba pe baleki bango bon bactère bazo utalangai mais vetu to ndem ta benga nga mutai boso ça c'est ça avec poto dans poto et après attention na kaka tanga yo nouvelle ndia zo avion akende mais singa lendi a utinda bat na ye ba ya utalanga hôpital lendi ka ko to ko lendi ka ko ba na ba association na so ki banani yang isa so banani ba ya mais batu ba ya utalanga lendi mais avec les artistes tout ça biso bien la coste pe na poto ba misie ba otikanga te ba obenganga pe ba fondation pour papier a fali donc na bi ke ba otikanga pété pour les que na pas sola bien fali pour pas tout sola ne peut bien et ya sala ba don et belé après ça ba bilan ça sala ba so ki pa na maladie so ka ki pe na zap na obela pe ça là papa météo nyama solo monde na bino za makambe belé monde moko ya batusha tout ko simba lelo betongo ba ba ka ba mbasu mo ka ba comédien msuna ba interview na ba malo ba zolo ba batongo ba zo ka ba mbasu mais faut ba mitala kapeti ndi ba zo ka bon est-ce que ba kene ko simba te ba sala mutu ba bete zo ngela ba ndi ba retour te est-ce que yo na ko etamboleli na yo tu te reproches ne loko monte pour le lobo sur ba conséquences même so monek ana lali na ki na lamuka isu na succès ndenge za ki liboso yango ezongele su deuxième fambasu bon tant malade ya kaya les aka ba malaria pe ya ba mbale belo ça c'est examen mais ba ki après tout pesa ka diable pouvoir te pour diable azana pouvoir te na mokilo oyo pouvoir za panza mais parce que nzamba za maître ya ba maître azanganga ya banganga azali kolo ya nyonso to pesa ka pouvoir mingi te ba médecin balobi ezala pe ba musumo na salité ezana pour ezali kolo po tant yo kwanza ka so ikoti na kati de pesa ba infection makasi mina poto ba minde ba bela ngo ese ba simba bongo simba mbila sabele dambasu mundele pena kasi eza infection qui par rapport à moto na Maroc pe na mona pe na Maroc mutabela pe na mona ngo pe na mboka moko Düsseldorf eza na Allemagne mona pe nga tambola mboka pele bato biba bango na météo ko tambola pe na moni pe na poto azongelaka nini na Kinshasa ba mbasu banini bo bato ba ko mo regretter faut kanuka kuna na kenda poto mbala moko te pas passeport nga ngwani sa place au vendu like ça nakenda poto mbala moko te nakenda poto 6 fois oh nyonso bapoto na poto zomona ba poto zomona poto poto o bene o poto to na tamboli mingi nga poto o pesu poto Schengen na Schengen donc nakenda mbala moko te na tambola mwa mingi otikala ndeni ngana za soki na tikali musali kufi bajani ndi basala bazana poto bazosala bazo de Londres bazosala ba 2 minutes bazosala iyo banga ikandi ba kapote da cimetière ba artiste yo ba ko sila bon ko sila te na ba ki na zana no fona travailler dès na uta poto na yaka na kina pina pa Afrique na travailler ka uti pa Angola na na kepe du funa zongi na zo travailler na zapi na chaîne papa na Adolphe Muzito na zo le kat so na ikana poto na vanda so ki tango mo ke na vina o vina poto o so pe ba musu baza ba na viko le ka bata poto bele ba musu baza na poto ba na viko le ka place ka nzamba ko pambola yo place ko zo poto akenda ka ke uzongi mama so na tikala ki na ebite ngana sai na ajinanga ko na ngana saka musalo yango na zo sala
Mais papa météo lelo boza na pasi bato ba mituna est-ce que famille ya papa sans souci maman madonna bana ba ko tala météo parce que tout temps papa ça soit faki to kala ba nungu nungu pe na ba émission totala déjà beauté mais to ba ta monde ngo que daki mutelo so ya ko télé mais la groupe on a qui no groupe wana yo nem to gérant et non poudre de chasse beaucoup mas ko na ba tirement entre la maman mado prévenir que tisiko ba so ba que non présence nezo ya te on dit yo na bango moi boyokani pene za la soutien na famille wana donc pour la ndenge na te koloba par rapport à yo relation na maman mado ndé comme c'est kabwana moi pas ko telo boyeza te bon relation mais ça la vraiment te parce que vraiment bon enga zaina poto tant via kufana sala na kutote ko zape groupe wana na zonde ni parce que enga za oyanga on va ça sponsor na bango blarimanga za na skole na moi des groupes ndenge ni donc on va ça makamala bon yende ba makamala be ça na famille yango ekabola famille hier ça makamala na kobeta lisolo yango te poto eli yango te eza na même pas tenter kopeta na solo wana mais aza mwasi na ngai masa ya na ngai bana baza na kati makamala tout ça là ça va me kotala ezaka volontaire moto tokoyeba ke moto aza na pasi ayebe kotala bagoya peta ye na ye te ezaka problème te mais que ce groupe wana ndete te parce que na oyanga na chaîne nanga na leka papa Adolphe Mozito na RTVS na leka wana sikono ke sangsa na ki de na des chaînes ezala te même yende mo sa émission au kusa pe na des chaînes te na de télévision to zaka na yo OK te pa ya mo généralement ka bo sa soupa na ye kuna watika ba jija ba sala yo ko sali ko to mama mbo za makolo 4 nda njara moko nalanda ya bango ezati est-ce que côté ya famille bazolo baneti nini po mama mbas o mingi na bango ndaka spiritualité daka ba kisi pona ba selemba o ezana ngo belebele na famille bango mo bazolo baneti nini bon bien batunde ba opesa kombo mbas pasteur na ba pasteur na ba beza na kombo te na ko kolata yango te ko kolata yango te Ola taka maladi mwana nzoto nazala maladi lokalo ko film yokande makile loba comme nzambe esama na ngomende bon tozanda obasena nzambe balobi soki mi ba kumusambila ka pozwi pasi yango kumutanga kala mnono nzambe malibele ngai naza d'abord intercesseur na mema et pas pasteur Berger je sors au combat. Naza chargé à sécurité naie, chargé à presse naie. En tout cas, na banda ensemble ya banda kala, na banda pa tambulu koki. Na banda pa tambulu koki, toki na gizamina, ngana gizamina. Tozania zaki pasteur te. Na donc andimanga na koma ensemble na kota leo ma nzambe c'est pasteur gizamina. Naza premier âme o kin gizamina ganya ndenga zana yebi yango. Na pesa kimbote na mama deti place bazana poto. Ko sambe nange banda kala ya moni ngai soko mekinga kutana nzambe nanga o to ataki ozomona o mingi bazaka Jean Pierre le ba profite nga na sofi so à l'action nzoto yango ndi matin ko ba sena nzambe baboye funga mate parce que mutu so zo ya za mutu te mutu so ya beto so masasi mutu so zamoni que le kuloza usamile abeti masasi so moni place ezo ki bien te na so c'est ça yango moni mama mais moto na zana mtoto sona pesio nazo subaka nde nazawa na sa to etne nazawa na kitarate nazo ka pasi ya wana so ikaka nzamba sunginga atucheka bato bakosunga pe esa mala na SSS koma mais ozaka fili na ANTPC pakosiko ou bien tokani ça peut beaucoup de belé ba association na ANTPC na participer na ba réunion so na voix cité mais na zalaka ayebi ba photo pesa na sana na ba pesa un peu contribution pas mamba ko papa poser ma simo le baka créer no mutu ba obetre ko pesa est-ce que na ba réunion yaka est-ce que a contribuer na ba frère to senga na côté association ko contribuer ou pas membre ça déjà membre c'est pas dit que ndenga za na groupe na théâtre mtapesa mbongo te a retourner te mtapesa mbongo ta oleka na TVT soka sur contre temps ba sobe ba pesa mbongo ba lekate on soit pesa mbongo na TPC ba tala bango te comme eza kaka volonté na pesa mbongo ou pas eza place ngana zali mais naza kuna kenda ba réunion banda pour kotia
aujourd'hui déjà appel ya président Masumu ou ya président Lombe président Bodo ou bien papa Ntsakala parce que tu que non calamité azobala sur le 28 ba tout ba kamona ajo abalaka nante et comme carado ba on soit privilégié mutana na malade ou on a privilégié ma mariage ko bas aujourd'hui déjà appel la batakuna ta mutu moko te micro baza na branché baza plonger na mariage wana eza sur le 21 na je appelle na bango te Ntsakala lo kwa tozane pembe na yaka otala ngai yaka otala ngai mais président na biso abenga te mais président Masumu abenga te Elombe yana nga abenga te tito nde ndabenga mutu liboso na yebi biso baza informé mais ya te pise baza informé po namona Ntsakala tia photo moko kuna pa na bango ba mama mabele na poto ba prier pour ngai donc mongita bazo prier donc comment te pise baza ba yeba te batapoto ba yebi alors c'est ça et un petit peu nde oza na pasi tout le baka vérité mais tant que comme que kufi et comme ba réunion bongo et ya ka contribuer à la poche na bango mais tant président mais tu as na pasi tout monde ni président Masumu ni président Bodo ni président Lombe biso presque dans la kana sima tozo mona tant que to kolobe comme presse boyate bo sala boité comme mama belé yo koloba ni par rapport na zo mingité parce que vous avez un problème de santé koloba ni na bato kombenge o ministre de la santé o maman boboto maman gentil ba pesa comme belé maman livre o lelo belikolo pe quand même kana o maman pela pas avec kana mbetu mais azwe pena même l'hôpital moko bien ba soin kitoko yanda freinae lelo pas comment lelo bazongeli musana o kolbani na maman livre pena bato tout ko batali émission o ya za maman moko za ya nzambe ndem tatinda pas soutenir bato Nzamba tinda ya soutenir ba artiste nyonso iya linga kozana pasite Maman Olive a soutenir ka biso ba artiste comédien te Maman Olive a soutenir ka bato ebele ya moni Nzamba linga ka mingi Maman Olive ndenga zawana na ebite mama zo mona nga déjà les non souffrir non on a pas antibiotique so esenga lokolo ba bige makila ezole ka soutenir misi sana nge finali makila ezole ka te le collège ko vimba. Donc, ce qu'on a bien au long c'est bon. Nous avons touché donc il y a un papier sur moi na mesa na le franco ta papier mo ba pembe wana ba commune oyo ya sika wana ba commune il faut demander au sala écho Doppler renseignement clinique aux a douleur makasi na makolo et puis aux a difficulté à kotambola donc tout senga penza bon donc c'est ça maman Olive zo molanga bandeko pe bazo molanga ba ko sunga na zonga na tema na ke ko suba na tema na ke ko sa toilette le ke na suba na subi na blamba deux ou trois fois moto azate na opesa nga vase moto apesa nga po azate na subi na blamba 3 fois c'est ça est-ce que maman ndé pondé liboko pe okompesa na poma liboko te loboko oyo so peso ezo bouger bonete te loboko oyo bazo batonga batonga mingi batonga batonga mingi fama ngo bati batonga mingi na loboko nongolanga donc so na peso zoate ba mabe makasi bataba kisi bebe bazo baksa iso sumba mabe soutien ba famba voilà c'est vendu wana kaka so ki nzamba sungi e sumba wana kaka voilà pesa suko numéro ya yomoko eza teke ya babenga ndeko babenga pena yomoko soutien et ya pende pa na yomoko bakobenga na numéro ne eza fils de 143 9995928 11 9995 fois 28 et 11 donc abenga na bozo manga moko moi 2 ou 3 personnes au ko tanga ba kombo na bango OK ba koyoka pena yo mbela vraiment qui non metteur ya belle biso vraiment na micro ya gros bébé baya na ba lora ba tumona vena di digna na tikanga te ba soin bandelier mtazo s'occuper nango na tendai ba fait anga de do passa banama puis ba biangar masanga sam ba sale mbutam ave obeminako bayano ba crut na biso angwana vraiment venza la njoko eminako ba fait chapa
batebeli bazali bakosunga Adolphe Muzitu bazali André Mbuta pe azalaka na ye soki akosunga pe c'est bon bazala ngai. Voilà, donc rien à dire, rien à commenter. Ce qui est là au bébé, so presque tozo téléma, koya awati, kokoma awa, nakobenga ngaba, na ebite so ngamba edanga makala, kuna ngaba, eza parce que toza na passe. Yango tobe la kana ba micro na biso, tozo lobaki, artiste na bino, mutu boazo senga lisungi aza na passe. Mais au moins même sou bo contribuer te. Bambongo wana bozala la msobite lelo bolobe za weekend na kota na boîte na dépenser sous $500 na kangi boîte mo mababele la ngai d'Avent Toulouse de Bruxelles babele la ngai Claude Tongo kaka na Bruxelles wana babele la ngai ado senga maître Sengi depuis la Suisse mon vieux yolo balanga ka à suivre et ça la pitala pe metopeka à suivre code côté là et aider na bakisi et ça la bien pas comprendre que non gros bébé vraiment azana bateau na kaye maman Yvette Mbia na kata ba Londres maman maman Chantal Kiala na Paris ou na zobe la pena bateau ba soutenir ngai Mimi Lutama na kata ba Suisse vous êtes tellement aidé ba fan bolingaka nga bolingaka Karine Mokonzi beaucoup soutenir météo Nyama Solo artiste na bino oya sexa bino atteint un souvenir il y a papa sans souci Matea Matondo bo soutenir ndeko na ye to tikala kana e poto mona rapena papa sans souci tant to mona pena météo to mona mbala moko elonga papa sans souci eli mwa biso boete ekendete aza vraiment na besoin ya lisungi tala nga mona komi na moni ba augmenter oyo na yebi parce que les ki nanga melango ezalaka trop cher na yebiango ezo senga vraiment soutien Willy Mavita le coffre fort na kataba Dallas wana mon boss JB Kumaluta le vrai pétrole Dallas boss aka mon général Jeff Makaye tata bilanga bio na Dallas boza tellement ebelé au bolinga rajemima Kajeri Niembo oza wana Kinshasa na yabiki yakanuka na ngaba ya kotala météo Nyama Solo batutu bolinga rajemima ibele ya dadi mabibi moko na mombele na Paris boza belé ya nakoba le tanga ba liste awa Dani Muyenge l'homme du milieu na Paris boza tellement belé boya ko soutenir nazolo bela président Masou de Brendé papa yango ekomaka ke na lingi presse eyate na lingi presse internet eyate mais tant papa météo ça na passe na ebite soki bata TV da basibaye o ba TV la soki na Kinshasa a biso peza télévision mais na internet biso comme toyaka sur le terrain pour na kolakisa bino ba image boma ndeni ndeko za na pasi et de 50 soutien numéro o ya pesi wala komela ye azana besoin pena ke no pesanga kombo na tout so tuki le kwado bimate mutu oyo bakotunda code pa na ye apesi identité so moni ke no moya ko joindre ezate na nzela na nga jemima toza beso kutana papa météo na numéro na ye na kotinda la binango et poko aider nzamba likolo akokanisa o parce que ça la bolam na mutu na pasi a problème Nzambalo la robot ça le bien fêté donc voilà merci beaucoup to comme na fin de l'année papa météo a fêté kitoko et daté que notre la tête to a besoin de la tête to la besoin d'amba sunga na kamto le kabia a télé mal sous ndé mo lobby a se soulager yemoko a papa mukolo na babilamba bo eza soni eza bien té azana pasi asko ma kaspe ta telemi yemoko asali ba besoin na ye mutaki abwa kyango malembe musisa makolo efungwama makile ko makoleka edo senga bakisi ebele et puis papier o na la sabino eza papier ya échographie oyo il faut à salango donc par rapport à ba douleur voilà par rapport à ba douleur les échographies oyo il faut à sala donc papier ngo yango wana pour ezate que toza ko kolobaka tika toloba donc bakisi tu yango azo mela on a baby aromètre et apeka ba antibiotique donc métronidazole pour ba kama banzoto tout ça donc voilà donc ça n'est fini pour aujourd'hui. J'ai dit merci na notre disponibilité qui baton na bino pour la Rolanda Jemima ibé le groupe bébé de la presse congolaise batutu bolinganga na pela ngam moi mingi ba meilleur vu na bino tout naza bezo ki to fêter malamu na kimia nyonso et puis na kosenga na nzambe asunga so dans le basuka kaka o papa météo ko koloba même mimi na nzambe so pe dans la prière na ebité so ko sa net ni nzamba pambola chaîne bino la pambola pe ya Laurent Sokoko azoti kangate ya Laurent Sokoko pasa zali na Brazza Angola noko jito kalu yalu
nzamba touche mitema ya bino bandeko na nga na Luanda bino nyonso tu nzamba pambola bino soki nzamba opambola soki na ozala mfi tomonana soki oza invité mpo ozobanga nzambe oyo mo otala fol soki obida soki ozobanga liwa te balabanga ote nazoloba kaka nzamba pambola bino mama majema nzamba pambola bozonga malamu. Voilà donc merci beaucoup Loïc, merci pour l'image d'Arcel Easy, merci pour le montage. Ça en est fini pour aujourd'hui. Au revoir, bye bye. Sur la site, ce total site c'est 001. Donc tous en number 1 Mukonjabas, il y a 001, c'est JB Kumaluta, le pétrole de Dallas. Blague télé loi sur le biso Marambiad. Victoria Télévision, Victoria TV et yana ba mon pepa siga yana ba mamna on ndenge na donc total la Victoria TV na ndenga ilusa na ndenga makambo kutozo ba news alelo donc le pétrolier de Dallas otoyoka yoka baloba JB Kumaluta le pétrolier a elbiso Victoria TV donc aluta continue Victoria certa amen tous ensemble quoi total la Victoria TV oya les boss les patrons JB Kumaluta Yabino Sida Bilé l'a confirmé, Nana Roboya. Donc, ils sont tous s'abonner massivement. Nandenga idéologie ba européen, boton nana. Bobolanda ba faire ya mboka ya par-ci par-là. Donc, number 1 na bango c'est JB Kumaluta le pétrole de Dallas. Tous ensemble. Sida Bilé la Nandenga Ilusa. Victoria est certa. Amen.